perfectionné. Puisque son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Puisque comment. L'issou me commande en perfectionné. Puisque son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, voilà, il y a 3 Exa Production TV. Joyeuse fête Nabanda Konabino. Merci parce que vous êtes fidèles à l'émission Nabiso na Mbula Oyo 2024. Nzambe abate le langabino Tokoba Tokendetina 2025 elongo. Émission Nabiso Mukolo lelo tozongi lisusu na commune ya Ngiringiri. Plus précisément dans le quartier Asosa. Pour mon acquis, émission à quartier Djangenda, pour mon émission à quartier Petit, Khartoum, 24, Djomi. Lelo, toye dans le quartier Asosa. Mais avant tout, banda balabala à quartier Asosa, toye abonné na biso moko à mon acquis balabala na bangote. Oyo eza avenue Tende na quartier Djomi yango tobani nango mokolo lelo po tokoba kolakisa bino quartier na bino Asosa oyo bozozela oyo tokobanda à partir ya avenue Bambili. Merci pour la fidélité Nabino, merci pour la partage, merci pour la j'aime, merci pour la commentaire. Kabali solo, commenter, partager, s'abonner. Bana Avenue Tende na Djomi Bozawapi, Avenue Tende yango yo. Tobane yango à partir ya Asosa. Tozokende vers direction Shaba. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Tende na quartier Djomi. Yango yo. Bokota, Kabali solo. Avenue Tende na bino botika kala yango yo. Tobandi na Avenue Tende à partir ya Asosa. Tokeyi nango vers direction à Shaba.
nanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzaka tolakaka mpe tokokisaka bomoni aveni tende na bino tende yango oyo bokota bosabone bopartage bolike quartier Diomi yango oyo aveni tende mpona bana tende oyo bamonaki aveni tende na bango te. Sikoyo tokutani na aveni Bambili kaka ndenge tolobaki tosalelaki bino deja quartier Yangienda, quartier Khartoum, quartier Diomi, quartier Petit, quartier 24 novembre. Lelo tokeyi tosalela bino pe quartier Asosa. Wana quartier Asosa boza wapi bokota. Joyeuse fête na balandi na biso nyonso. Bonne année. Tokutani na quartier Asosa. makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye Bana quartier Asosa boza wapi? Quartier Asosa na bino botika kala yango. Bokota, bosabone, bopartage, bolike. Première avenue tobandi nango eza avenue Bambili. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye Avenue Bambili yango oyo tobandi nango à partir ya Sayo tozozonga vers Asosa. lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bana Avenue Bambili boza wapi? Okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge Bambili ekoma te. Bambili yango oyo na quartier Asosa. Bokota, bosabone, bopartage, bolike. Hypocrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eglise ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beeglise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi Kaka ndenge tolobaka TVZ radio te. Omoni lupango na bino, omoni balabala na bino komela biso
Pe moto moni epa na bino te komela biso benga biso tokozonga tokoya kolakisa yo pe epa na bino bana quartier Asosa na commune ya Ngiri quartier Asosa na bino yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Meilleur vœu à Balandi à 3 Exa Production TV Mobimba. Ici Canyon Sobozwami. Pour souhaiter bino avec le meilleur. Zambé battu la bino. Ah ouais, tout ça un croisement il y a Bambili Birmanie. Bana Bambili boza wapi Bambili yango yo toujours avancé na Bambili vers Asosa Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Bambili na bino botika kala yango yo. Kena libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans. Yebi lisusu ndenge Bambili na quartier Asosa ikomate avenue Bambili yango yo. L'issue comment nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issue comment nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser Bana avenue Bambili yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kena libanda ya mboka oyebi susu ndenge Bambili ekomate. Bambili na bino botika kala yango yo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge Awa tobimi Asosa Bambili na ngambo kuna eza quartier Diomi. Lelo toye kotambola
na quartier à Sosa na Ngiringiri bana Ngiringoto boza wapi Ngiringoto na bino botika kala yango yo bokota kaba lisolo pesa sango na moninga TV za radio te Tokoti avenue Bondo bana avenue Bondo boza wapi avenue Bondo na bino botika kala yango yo kaka ndenge bokomona nango mbula eutaki kobeta mbula mikolo oyo ezozanga te bana Bondo bokota bosabone bopartage bolike Bondo na bino botika kala yango yo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana Bondo boza wapi Bondo na bino botika kala yango yo na quartier ya Sosa na commune ya Ngiringiri bokota bosabone bopartage bolike okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge quartier Asosa ekoma te quartier Asosa yango oyo na commune ya Ngiringiri kaba lisolo pesa sango na moninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso na 3 Zigzag Production TV awa tokomi na croisement ya Bondo na Birmanie Bondo Birmanie yango oyo tozo continue na Bondo bana ya avenue Bondo boza wapi avenue Bondo yango oyo makambo toboya kilobi lisume koma
ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bondo na bino botika yango yo na quartier ya Sosa. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise Joyeuse fête na balandi na biso nyonso, joyeuse fête na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Yo moto nano s'abonner te, sala yango po ozangaka ba vidéo na biso te. Lelo tozongi lisusu na ngiri après avoir kosala ebino quartier Diangenda, quartier Khartoum, quartier Diomi. Petit 24 novembre Lelo toye un quartier à Sosa. Awa toza déjà na avenue Bondo quartier à Sosa et bandi parti avenue Nyangara et Keti avenue Lebo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango zambe bisanga libala losombo na bango zambe bisanga mabota kasi ata mokolo mokote Croisement Bondo Sayo Yangoyo. Croisement Bondo Sayo ndenge boko komona ngo misala ezo continuer na Sayo. Keveza radio te. Oyokaki sango omonaki te. Nimonela. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambanayo. Otanga na collège Abeloya. Collège Abeloya ngoyo na Movenda. Nous avons travaillé dans le quartier à Sosa et toye kolakisa bino kaka collège Abeloya na bino bisika botanga otangisa mwana awa omona ndenge ekoma après tozongi quartier bisika tozo travailler à Abeloya yango yo avenue Movenda. Tozokoba na balade na biso na quartier à Sosa
Avenue Movenda yango oyo toza na croisement ya Movenda na Sayo. Avenue Movenda na bino botika kala yango oyo. Movenda a quartier à Sosa. Bokota Bokota. Bosanene tokolata pona ninyo. Toyebi malamu bisoko bankoye. Tozongela nzakomba ye. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Joyeuse fête na balandi ya 3 Exa Production TV Mobimba. Ovanda na Avenue Movenda, Botama na Avenue Movenda, Okola na Avenue Movenda yango. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Ngiringoto, Bana Avenue Movenda, Kenda Libana Yamboka 10 ans, 20 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Movenda ekomate Avenue Movenda yango yo. Tobani nango à partir ya direction ya Sayo. Ozo koma Birmanie, poto kende direction ya Asosa. Elobi awa toza na quartier Asosa na commune ya Ngiringiri. Bonne fête. Abonné na biso nyonso. Bonne fête na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Omoni epale na bino te, omoni balabala na bino te, quartier na bino te, commune na bino te. Komela biso, benga biso. 3 Exa Production TV. Et co-visiter pe quartier na bino. Awa toza na croisement ya Birmanie na Movenda. Croisement Birmanie Movenda yango oyo. Joyeuse fête na papa na biso, le docteur Jean-Marc Titaka Longi. Na basali nyonso ya centre médical les experts. Na avenue Toya. À Bambole Petit Pont. Zonga
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Bana ya movenda na bino botika kala yango yo. Movenda na quartier ya Sosa Ngiringiri yango yo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons. Après avenue Movenda tokoti avenue Kingabwa yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bana avenue Kingabwa Bokota partager lien na groupe WhatsApp na bana ngringo to nyonso bamona avenue Kingabwa na bango batika kala. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission
na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bana Kingabwa, bana veni Kingabwa, boza wapi Kingabwa na bino botika kala yango yo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Toujours continuer na venir Kingabwa. Toujours dans le quartier à Sosa. Okenda libanda ya mboka, quartier à Sosa ya ngoyo. Dans l'avenue Birmanie. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso. Benga biso, numéro déjà affiché. Joyeuse fête na papa na biso Guy Kalamaba Aboma Soda. Na mama Bijou Mabuta na Irlande. Papa natalaki chaîne YouTube. Namoni 15 000 abonnés moko boye ezotelengana. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Veni Kingabwa na bino botika kala yango yo. Tobandaki bambili Bondo Movenda tokomi na Kingabwa oyo croisement ya Kingabwa na Sayo yango yo. Après tokei avenue Yolo
sayo yango oyo misala ezokoba misala ezosalema kaba lisolo pesa sango na moninga amoni balabala na bino amoni lupango na bino na 3 Exa Production TV bana ngiringoto les artères de Kinshasa lelo na mboka na bino oyo croisement avenue Yolo na sayo yango oyo avenue Yolo yango oyo bana avenue Yolo boza wapi avenue Yolo na bino kotika kala yango oyo boza ebele oyo bolandaka les artères de Kinshasa na chaîne 3 Exa Production TV joyeuse fête na bino nyonso merci na baoyo nana basabone te bosabone massivement mpona koencourager biso bokota panza lien kaba lisolo omoni lupango na bino omoni mutu oyo yebi na ba vlog na biso commenter lelo toye kotambola na avenue Yolo avenue Yolo yango oyo na quartier Asosa sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la ciment. awa toza na avenue Yolo à croisement ya avenue Yolo na Birmanie nde okokuta mosquée yango oyo na gauche na biso bokota bosabone bopartage bolike Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana avenue Yolo boza wapi kaba lisolo partager lien bana quartier Asosa soki botali na ba vidéo na biso ya kala bokomona tosi tosaleli bino quartier Diangenda quartier Petit quartier 24 novembre quartier Diomi quartier Carton lelo toye na quartier Asosa
bana quartier à Sosa. Toza déjà na avenue Yolo. Vana na avenue Yolo, en quartier à Sosa. Awa toza na entre Birmanie na Asosa. Kenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo. Perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque sonore makambo toboya kilobi et comment autoriser mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Avenue Yolo yango yo na quartier à Sosa. Awa tokomi na croisement ya avenue Yolo na avenue à Sosa. Tozo continuer balade na biso. Tozo continuer balade na biso. Sikasiko yo tozo kota avenue Ngiringiri. Avenue Ngiringiri tozo banda yango croisement ya Ngiringiri ya Sosa yango yo. Ceux qui ok tout droit, ok vers Bumbu Selembao. Ceux qui ozui gauche na biso okei elengesa Kimbangu tozozo droite ozozonga vers Bandat mais tokotambola kaka na quartier à Sosa. Avenue Ngiringiri yango yo. Avenue Ngiringiri na quartier à Sosa et comment asphalté. Otika ngo ya mabele. Avenue Ngiringiri makadama ekota. Bana avenue Ngiringiri bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo tozana avenue Ngiringiri. Tozana avenue Ngiringiri
EP7, EP8, EP13 ngiringiri yango oyo. EP7, EP8, EP13 paroisse Saint-Pie-10 yango oyo, école conventionnelle catholique. Yango kokomona yango. Bana quartier Asosa. Quartier Asosa na bino kotika kala yango oyo. Awa toza na avenue Ngiringiri. Avenue Ngiringiri ezalaki asphalté te. Avenue Ngiringiri ekoma asphalté. Okolonga nango à partir avenue Elengesa ti avenue de la Libération ex 24 novembre. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les acteurs de Kinshasa, na 3 Visa Production TV. Lelo eye na commune ya Ngiringiri, plus précisément na quartier Asosa. Awa toza na avenue Ngiringiri, croisement ya avenue Ngiringiri na Birmanie yango oyo. Croisement Ngiringiri Birmanie yango oyo. Bandeko balandi à 3 Exa Production TV. Joyeuse fête na mabota na bino. Merci na confiance oyo bosalaka biso. Merci na ba commentaire, merci na ba partage. Lelo les acteurs de Kinshasa eye na commune ya Ngiringiri lisusu. Et là, dans le quartier Asosa. Awa. Nous avons EP10. EP10 yango. Na EP11. Les ande awa. Autant na EP10 na EP11. EP10 na EP11 yango na. Otanga na EP10, EP11 olingi oyeba ndenge ekoma komela biso na commentaire tokozonga lisusu toya kolakisa yo ndenge ekoma. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé EP9 eza awa Saint Agathe. EP9 ya Ngiringiri eza na gauche na biso. Tozo avancer na avenue Ngiringiri. Avenue Ngiringiri ekoma asphalté. Bien boko komona ngo kaka ndenge tolobaka te visa radio te.
bozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Avenue Tende yango oyo tokokota Tende te oyo eza na quartier mosusu kaka ndenge tolobaka TV eza radio te oyo eza image réelle toza na direction ya Sayo okende vers Avenue Kola. Oyo croisement ya Sayo Kola yango oyo ozwi Kola les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ban Avenue Kola boza wapi Avenue Kola yango oyo Avenue Kola na quartier Asosa. TV eza radio te kaka ndenge tolobaka na gauche na biso eza concession ya ba école catholique otanga na moko ya ba école olingi oyeba ndenge ekoma komela biso benga biso tokozonga tolakisa yo ndenge ekoma. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Je vais continuer à venir Kola. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo. Tobimi na veni Kola, direction à Sosa. Croisement à Sosa, Kola et Angoyo. Croisement Kola à Sosa et Angoyo. Na droite na biso maison communale ya Ngiringiri Yangoyo. Eza na quartier à Sosa. Maison communale ya Ngiringiri Yangoyo na droite na biso. Ezwami na quartier à Sosa. Kena libanda ya mboka oyo lisusu ndenge ekoma te maison communale yangoyo. Ozo avancer.
Oyo toza na liboso ya centre hospitalier de l'état de Ngiringiri. Centre hospitalier de l'état de Ngiringiri. Yango wana na morgue mpe eza na kati, morgue ya Ngiringiri. Bana quartier à Sosa. Quartier à Sosa na bino botika kala yango ya. Toyebi malamu bisoko bankoye. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Bana avenue Mosamba boza wapi? Avenue Mosamba na bino yango yo na quartier ya Sosa. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Avenue Mosamba. Masula kobangolaka motema ye. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba mosai. Joyeuse fête na bana Mosamba nyonso. Awa toza na avenue Mosamba. Mosamba na quartier Asosa, Ngiringiri. Bokota bosabone, bopartager, bolike. Avenue Mosamba yango yo. Tobandaka pe tosilisaka na biso. Les artères de Kinshasa ya mokolo ya lelo eyaki awa na quartier Asosa. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga toya kolakisa yo pe epa na bino. Bokota, bosabone, bopartager, bolike. Awa toza na direction ya Birmanie. Il ne s'agit
savais qu'elle est mes frères. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Awa toza na avenue Luluwa. Bana avenue Luluwa boza wapi? Avenue Luluwa na bino botika kala ya moyo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Oyo complexe scolaire technologie moderne. Avenue Luluwa. Ngoyo. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie. Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Ozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo ma chaîne 3 exemples production TV. Toyaki lelo kolakisa bino quelques balabala ya commune ya Ngiringiri na quartier Asosa. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te. Komela biso na commentaire benga biso tokoya kolakisa yo pe epa na bino. To souhaiter na communauté 3 exemples production TV Mondimba ba joyeuse fête, joyeux Noël na ba bonne année. Soki Yesu azongi te tokutani mbala sima na video mosusu. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otele
na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Pesa yo mbongo